site nini? Oyo site nini ko? Kongolegi ko fiba bonbon. Grâce Misi la sexy. Bato balobaki mingi pona grâce. Studio NC. Bato bafingaki mingi pona grâce la sexy. Sans kitoko. Mama ya kotale la sexy. Dimitri Balodore ya kotale la sexy. Ale Django ya kotale la sexy. Eriche Scramé ya komone la sexy. Yena maseza mati kleda. Mama ya kotale la sexy. Chérie ya kotale la sexy. Badougou ya kotale la sexy. Martin Kapika. Tracy Pro, la même magique. La famille Miss. Bien porté. Où est ta soulette? Samona pesa nini? Apesa nani debese samona pesa nani lambana pomselo mina. Tu peux ça bojéner un boss quoi wana. Voilà, bonjour à vous tous qui nous suivez, mon cher internaute du site www.congo Elengi avec bien sûr Mike Lokamba, 3 fois l'archevêque de la presse congolaise, Netozoro Mikoloyo, le président de tous les journalistes, Oboyi, Osalinoga Mokelinayo. Voici donc votre émission préférée Jardin des Stars, une émission qui vous permettra bien sûr à savoir découvrir le nouvel sur vos artistes que vous aimez beaucoup, sur vos artistes modélistes, stylistes, peintres, comédiens et toutes tendances confondues. Voici aujourd'hui, comme d'habitude, j'aurai à recevoir pour vous un artiste bourré de talent, un artiste qui émerge dans la ville province de Kinshasa, à la personne de Hervé, bien que tu es banane kala, mais cette fois-ci vraiment, tout le monde qui a joué salam salam na kata Kinshasa, awa Kinshasa ndemi, ndepé tout lingi, tout l'axabinoye na niveau ya libanda. Avant que je puisse prendre mon invité, j'aimerais assez que dire un grand merci à tout le monde au Bazota Labiso 565. Là, j'en profite pour dire un grand merci à Ale Django, le roi de Chicago. Là, tout le barra dollar plus dollar égale dollar, euro plus euro égale euro. Un clin d'œil spécial comme ça, na Jimmy Belawa, papa na Miradi Belawa, Balobi. Donc, ils ont affronté na Nairobi, na Kenya, masolo. Nous allons retourner du côté de la régie où se trouve Trésor Belenga, à complicité avec Mika Badjinde, qui vont devoir, bien sûr, nous balancer cet élément et on se retrouve. Play. Agence ya moko o elongo libana kini complexe à car ke bana kimbambala surtout yo musicien ko tamona kimbambala te ke ba milinga iko sopa yo solo la na Adams business avec Adamo Kumbo moto ke kolonga Dubai comme Kinshasa net na film on comprendre te. Notre service est basé sur le fret maritime et aérien. Nous faisons des arrangements pour visa Dubaï, visa 2 semaines, visa 1 mois, visa 2 mois. C'est disponible ici à Adams Agency. Par exemple, vous avez besoin de commander une histoire à Dubaï et nous sommes là pour permettre à ce que les gens qui sont à Kinshasa, qui n'ont pas la possibilité de voyager, de venir acheter des histoires de Dubaï mais sans pour autant voyager. Nous organisons du groupage des conteneurs de 40 pieds, il y a des conteneurs de 20 pieds.
Avantage à biso na bango eza ke osomi mutuka na Dubaï oza na possibilité ya kutia biloko na yo na kati ya mutuka okoya ofuta le même prix ofutaka mbongo na ya mutuka autant de lignes okangi na mutuka yango nde ofuta biso sans complexe olingi jeep olingi mon bébé olingi ata train tolongo Dubaï okoya ti Congo. Je vous invite à venir à l'agence Adams Business. Nous faisons des visas à $130 seulement. 3 jours vous avez votre visa. Et il y a un service d'accueil à partir de l'aéroport de Dubaï. Il y a une voiture qui vient vous chercher et vous déposer à l'hôtel. Et nous allons vous encadrer pendant votre processus d'achat à Dubaï. Vous pouvez nous contacter. Adams Business. Rapidité, différence et confiance. Voilà, nous sommes de retour bien sûr après avoir regardé ces images. Je crois que Fernando Tembo depuis Londres, Motonanjambe, a contredire Bissoté. Merci aussi Nazola de la Cruz. Comme je vous avais dit tantôt au début que j'aurais à recevoir pour vous l'artiste comédien talentueux à la personne de Tonton Hervé. Voilà. Bonjour. Bonjour Mike Lokamba, l'artiste. Yeyo. Vous sentez déjà la moni masse à batuzan la simangai d'abord sentez ça comment? Ouais, santé ça normal, Nangola Nzambe vraiment santé très kitoko vraiment donc à l'aise. Voilà, santé à l'aise. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que Hervé, Tonton Hervé, ndenge bazo bengela mikolo yo. D'abord awa na kato Kinshasa bozo lexa belema na ba chaîne. Tozo l'excellent na chaîne moko. Toujours l'exango na CBS. Donc chaque dimanche à partir à 22h30 et puis mardi na 8h15 sur CBS télévision. Donc tout l'exabe élément wana quoi. C'est ça. Voilà. Tout ça la polémique était parce que ça quand même artiste oyouti quelque part et pas un de Romor Boye donc on a cité comme artiste parce que je n'ai pas le temps. Alors na kolongwana yo kuna au sali, au recruté Batu, au sali mouvement, on peut dire que trop compter au sali déjà combien de pièces? Na sali 2 pièces. Donc mon co est liboso déjà si là qui est na titre et à mon bonheur et aussi là mais pour le moment où ils ont na ba écran télévisé ya ba fan nyonso eza papier duplicateur. Donc deuxième pièce yango ana o iso les kamikolo. Donc 2 pièces non. Et puis na duré vraiment 4 mois seulement. Donc 4 mois kaka nzamba sungi atie moi loboko quoi. Musala eza malamu, musala eke kitoko vraiment. C'est ça quoi. Tous on va on a papier duplicateur, on peut dire aujourd'hui que sur le plan il y a thématique bah tu vas comprendre. Na papier duplicateur non, papier duplicateur eza histoire mon, eza pièce sur eza siko. Mais eux aussi l'andeza mon bonheur. Yo tuni mon bonheur tout papier duplicateur. Mon bonheur même le dé. Même le dé. Mon bonheur est aussi les amis qui c'est moi conseil na ba fan nyonso na ba foyer na ba banda ku nyonso par rapport ya ba famille ou ba vivra que ba parents ba zaki na bomengo na bango donc héritage na bango ba parents ba kufi ba bande ku ya ba parents ba yo bo disons zaki histoire il y a des filles il y a des enfants filles na garçons papa kufa ki batikala na maman donc batikali na maman. Après bandeko ya mobali baye okoma kovanda na kati ya palais ya maman na bana à après ba komi ko maltraiter siko bana l'état ba maltraiter bana on a qui ko arriver les jours mon comme maman a déplacer qui abimaki quand des à la course retourne étant azozonga akuti papa kulutu grand frère ya mobali na ye azo beta bana sérieusement. Donc ça les maman bien t'as qui moi tension moi directement puis créer crise et n'a pas piqué crise né on a pu y a qui quoi arriver puis maman puis akufaki donc bana batika les souka ba mi balé orphelin mais la fille wana o azaki grande sœur et petit frère naé azaki na ex copain et moi bande ko vivre kala abande ko aider copain wana na ba moi argent de poche na minerva parce que copain wana azaki na mbongo te et à qui quoi arrivé copain et on attend azimbo bakabona ki ba mona na souté moi déplacement ou aki côté aki ba bunga na vraiment temps mulai compa komi na comment travailler a komi na mbongo mais place banda au sana entreprise wana
ezaki na chef oyo azalaki wana azalaki chef na bango atikaki copain na ye wana comme responsable ya entreprise. Donc atiki comme responsable ya entreprise ale mwana na ye mwana ya chef aye alongoli copain ya fille wana na poste batikaki a remplacer camarade na ye. Donc a remplacer camarade na ye ale camarade na ye siko comme ko maltraiter ba travailleur nyonso. Et quoi arrivé que les jours membres bah ça les grève bah copain on a bah zui na bah travailleur tout bah raisonner bah non il faut tout ça à grève na résumé donc disons bah ça les grève ton patron y a eu au coup que chef on a moins na tika qui a maltraité bana azo le bah on et a maltraité bah travailleur le bah on n'importe quoi ndé qui le bah non Hervé natika qui na charge wana siko comment se fait-il et comment ba niveau haut on a besoin le ba mingte a mona nganda ko Hervé ki ndaki mona ki nanda ko tanga moni nanda ko c'est non non longola muto mona tchaki wana na remplacer yo mais à condition qu'il faut à marier quand il sait qu'il faut à marier panza qui est moi mutu azongi na parler à qui obete là maman na na parler quoi oh maman na mati promotion mais ba il faut na bala il faut bala problème mais ça t'es pas basé belé garçon a raisonné bi maman basi bana bon be mais ça problème té nga non raisonner la fille mon qu'on a bandé ko vivre na kala ouais dans a fort on a vu na ngai na bambongo ba argent de poche marambe belé tant maman raisonner si maman le ki ko yeba pe la fille on a maman raisonner ah la fille on pas kabila maman moi $20 ya wenze de maman le kabia on a raison vraiment nzo kande la fille wana tant ba bengana ba ba komeli libanda ba oteka ba mai et qui quoi arrivé jour mo boyer avant di carboué à mon parcelle ba komi ba luka mo musala à kota wana pas comment travailler wana nzo rendre place à travailler place à ex copain wana donc azo yeba pété à travailler na epi karawana sur les jours au copain na ba expliquer maman bango il pas avec na verre à main qui servir copain na wana tant azo servir yi ayoki copain quoi tangi kombo na yi non gypsy putela na ngai tant atangi kombo wana parce que la fille a zongi a raisonné tant a raisonné moi penser que non mobala ngonde ye ça laisse que émotion qui m'a mis banda bandi ba momba ba garçon peut pas comprendre te balandi ba kangi tant balandi ba kangi ba bando tourner ba question fia comme lelo tikanga point nini na sala nini bandolo ba kiroze na za bonheur na yo wapi siko yango garçon pas comprendre que sa fille a s'excuser wana baleli ba yamba ni ba mi baleti et que ça like ba bala na ki donc izaki conseil par rapport ya batou hein babolingo to linga na boye tous à l'avant c'est ça vraiment et puis babala niki to betamo beaucoup président na soit occasion autour na ba président mususu ba relater une histoire be bakokate mais a jouer na kati a kokité c'est pas facile de maîtriser l'histoire quand même merci na bandeko to bata la biso en ce moment bon tout le bas de Hervé le sali mouvement là au long de mouvement aujourd'hui on a battu belé boyer est-ce que c'était facile au recruter battu boyer puis aujourd'hui jour il y a diffusion mais tout ce qui est rediffusion pesali oui rediffusion pesali toujours les chaque dimanche 22h30 et puis rediffusion mardi na 8h15 pour la question on bon disons au moni mutu so ça musala malamu hein ezalaka nango mwanza mafungola pe mo ba porte ya marambo belé nga disons place nazalaki déjà acteur azalaki actif azalaki présent dans chaque pièce dans son on travailler il faut mutu sepe là ton on bosser na sala musala nga na série il faut mutu sepe et alors ton na longwa ki na kendaki ezalaki vraiment pas cité il y a aussi le recrutement batu déjà bayeba kinga bayaki moi mingi ton a leki na écran ben mission na sali recrutement non nazo recruter batu bayaki na bango moi mingi mais pas ces ala rendre ce que maîtriser bango donc pas si rendre ko maîtriser bango pour nous maîtriser batu en a batu moi tant on a déjà na sali c'est un peu difficile hein il y a facilité donc c'est ça vraiment voilà merci na bandeko to ba otala biso pe ba occasion Yakotala Tonton Hervé na groupe naie groupe c'est comment la galaxie de Tonton Hervé voilà la galaxie de Tonton Hervé merci na Malolo Loris la congolaise depuis Paris balobi ambiance ça la toujours bien donc ça la toujours bien merci merci na Zaina mon envoiement oyo azana mbongo naie azulepe mbongo naie parce que azanango et aussi na Adamo Kumbu motema ya mère na biso ago donc na pesi binombo te koto bozali et sans oublier na Kwaribi Kwaka motema ya Angel Mbumba très fort na carte Australie wana j'aimerais aussi dire un grand merci na Trimel Mimpia dollar rouge depuis Dubaï babi dollar rouge merci on est ensemble et pourquoi pas dépenser na Christelle Blanche sur la taille électrique
Le lobo yo sali groupe, tout le monde va passer belé, n'a pas son avendo tant à tout passe. Mais ce qu'on beat, ils allaient ramener vraiment là au sali groupe na boy. Pour tout débat, il va tout sous le battre marquant à cinéma théâtre. Pour le lobo là, on a quelque chose à son dos le théâtre. Le lobo là, moi si par exemple, j'ai invité ceux qui déjà là. Moi ça route un sur poteau. Hein? Mike. Ah, le beau kangozi. Petits annontes, hein? C'est pas comment ça pour un bon, on a bassi. On a habité business année. Petits annontes dans les beaux réserves vraiment non fraîche. Donc on est célibataire 100 mois si donc petits athées. Donc réponse quand il y a moi le beau. Ma beaucoup on s'en est mon temps souvent on dit maté ma beaucoup en haut. Donc c'est ça quoi, non on a balaté. Un beat il y a mouvement et ça bon. Nga premièrement na mona oui beat na ngeza ke eza musala na ngai propre nan premièrement na c'est une ambition moi parce que na bi lobby yango nde mutele sanga yango nde mute bokolanga yango nde dans na sala on a sous forme d'entreprise moi donc Galaxy est entreprise non c'est artiste on va souffrir on peut dire ça. Non, va souffrir ndeni. Beat na lobby na sala on ambition il y a la galaxie. Quand on parle de la galaxie, on voit toi, on voit ma maman, on voit tout le monde. Oui, tout ça na bango wana et ceux qui loko ezali to liak ensemble, on va souffrir comment? Malgré loko ezala on a noté pour tout ça na ni sponsor, tout ça na ni partenaire. Tout travail quand la propre franc na biso ya na infant to sangisi ndé ça là qui to fout à chaîne ndé ça là qui to louer caméra to fout à montage donc tout ça na sponsor monté donc tout ça non boinan vous comprenez exactement que ceux qui lobby et loko continue non comme bon disons pas ça na bango bon ouais ba comportement bon pe ça na caméra na débit Mike you un journaliste you pe kam to ko zongisa ngai un jour. So moni pe na sali bon ko zong ça un jour non il faut le baga boy pour ani le komi boy maman le date non avant la télé oh my guy c'est le gane fois moni donc kangi na date mboko yo eh ben voilà merci na Jimmy Belawa balobi mutazo contrôler Nairobi wana Kenya et là on le à l'époque nango. Cette fois-ci, Jimmy Belawa, papa na Miradi, babi azana mbongo koleka batambongo, azo contrôler Kenya wana Nairobi. Talaka mutu to sali na annonce pour que to bando boaka, na na boaka était mais eza annonce à pamba. Merci na bandeko to batala biso, merci na Gino Doueme Body Love depuis Dubaï. Alobi na ozonga so wana kala mingi te, pourquoi pas na maman Jeanne Miti, nzamba ba maman to na kati Allemagne. Voilà. Mutasala l'Européenne ambition les années. Ambition les ali lobby Galaxy c'est la groupe moko où était public où ils se peli ça ba fan toujours et un groupe moko exemplaire donc tout ba mon Galaxy ba pesa ba exemple ata ya groupe nangai bozala bolanda rate exemple ya groupe wana ezala boye pesa que éducation malam ba fine ba garçon na bongo baza comportement ya malamu donc ambition ezala vraiment lobby biso nyonso tozala bien soki nzamba sungi donc na bango tozala bien donc ambition c'est ça quoi voilà bandeko posta la biso balinga rapé moi nzunzing yo opekisa ba no basala nzunzing to bakoyi pe osala nzunzing. Coupé que ça c'est trop dit. Coupé que ça c'est trop dit. Obi les mal les alanines. Bako beng ça bango acteur. Mais faut ngana yeba. Obi mal comment? Non maman ils aient mais nazaka au courant na habité moi na ngaki au tourner quelque part peut-être na tiata ma bonde na bien nzambe sunga ya zata na esprit créativité sans jouer ba tout ba c'est pla na ya pe Alexa image ya Galaxy. Donc c'est ça quoi mais arande ma be soki akei a signaler ngate na ko kanganzela te oyite ke na vie mutabonga pe kana sima mutu nga ko za nga leader tom sumo na bonda ko pela liboso na nga pa sungi ngai ezala nango donc nga ko offrir na bango te soki ye a signaler nga non président la boye place ba benga boye non libérer non pe sondika ba conseil ezala boye se comporter boye pour image ya groupe et qui est bien. Donc, dans ce sens,
Merci. Bah, ta polémique, leader Nini. Voilà, merci. Nous continuons toujours cette émission avec Mike Lokamba, Nanef Sarabino, journaliste international. Journaliste international. Avec nos pays, ça va visa à Calamité. Olinga na beta suma solongo osona lo bibo Mike Lokamba mutaba polémique natika langa malole lo déjà beninga matoi natiki nanga. Merci na Jimmy Belawa papa na Miradi Belawa Métis Noir na minute aza na South Africa la mingi tazonga Kenya et puis lenga na beta boye maman na Paris wana merci koto zali balobi mutakoka na mbongo pour le moment zate. Voilà ba nous reprocher bino le tout ça l'émission, je sais pas, c'est la toute première fois au les canaux internet ou comment? Oui, donc na préféré qui na les cas na les canaux émission na yo za mali bosso na ces émission internet. On va dire non, faut na les garotan de konanga na bandi na loin malgré moi temps mais to bandi loin musique moi temps des ubiso grand mais là qui il faut na les kakaka émission na li bosso pas mal donc c'est la toute première fois na les canaux émission internet. Voilà. Je reproche bino ba président ba leader lelo mon kile mo bazota la ozolo ba bien mais je commence à l'air ba revenir comme kokota ngana zonga kana bande ko bazana sima awa cupidité pour ko s'accaparer na makambo nyo surtout est-ce que je promettre biso ngana yo na bande ko batala biso kawana jamais jamais na vie talanga baloba jamais te menga lobi jamais. Bébé Zarani, muto akabarate ko ayeba na raki wa akabarate. Mweko kaba ila kisaka. Ndeti ngana obona na moto pamba na ne lorote. So na 10 francs ngana ko kanga misu awa. Na ko bonde ba mpe na fukami na misu na yo na esengi ba bi pardon. Bolo bate po ngana za awa. Mokutuni bango. So na 10 francs. So to lia na bango toti. Na ko fukami na ba mpe nzana bi bolo bate ke po ngana za awa. Otuni bango na bango ngana lo mona otuna bango na éviter na permission na yo c'est possible ouais au sala nyoso te yo na mona zaki attaché na itro. Bonjour maman. Bonjour papa. Ninga ka wi bisabiso mtu to za malamu na ina mabe na yo so yo o reproche à tonton Hervé na nini na maman to bofandi na ya mabe ya malamu te. Bon merci papa. En tout cas, banda na kota na galaxie. On va déjà bien. Voilà. Tout continue. Oui. Donc Nazaratan il a partagé na bango. Pour nebi lobby na bango te. Na négligeant mutu te. Na ozonga sine loko wana négligeant mutu te na zana mutu bien makasi. Donc so na zana 10 francs na kabula na bango. Lobby peso ekoti ebele pourquoi pas tonyo kwa mina bango. Attends to 5 sabambongo mutu apesa biso. Mutu apesa biso te. Ta bango ndina na bango. Ça le biso le ekoti na Mike. Bon na ebité mo kileye bango déjà biso bongo et puis ba qualifier biso déjà bongo mais nga vraiment comportement wana ezala pas na ngate. Ilo na koye biso ya ngwana na ozana bango bien. À condition que pe base la rapika na nga bien. Pour nga na zara na bango bien. Na respecter bango, na za ba vie, ba maman, ba père, ba leki, ba masa na katia. Na respecter mutu tout. Mona mukie na respecter mukolo na respecter ba yebi. Donc so bon peut ba respecter ka musala. Nga na koma ennemi ya mutu ka so négliger boulot. Donc mutu so négliger vraiment boulot na koma ennemi na yebisa bango chaque temps. Nga na ko beba na yo ka lelo so na moni ko moko tia virus na katia groupe. Et loko na lingati ya ngwana bebisa musala. Ah, toza spécial nini soso bandi déjà robé bandi ça maman o oboma groupe non c'est pas notre na ko biso pe non tika biso to continuer monsieur pe ko tira virus yango baba ki o tira bango nga ko tira virus te nga ko tira virus te Mike yo ebi masolo wana yo ebi masolo wana voilà na nini to basé na mambo wana te lelo on comme responsable ya groupe na yo bien que bango bazo tia au moins ba pour des pouces. Aussi là moi analyse sur le théâtre congolais, moi reproche, moi critique nayo évolution il y a théâtre actuellement, ils ont les cas comment ils sont en shit to ils ont avancé quand même.
Moi, critique dans l'évolution, na kolo besoin na moi shit. Donc ils ont un shit par rapport premièrement d'abord na maramtole la kakanan. Ils ont un shit parce que le biso tonto zara non na ba parler to la ba ve na biso ba ser na biso ndi ba osa ba nzonding ba nini bazaki ba tout monde so ba osa la to si na bango et puis ba ota pe no talivé penza bongo ta za bonne condition mais le comment penzo talivé tam ça banda kala mais talivé ndinga zaleli position ils a bien été pourquoi ba osa bilora malamu ba pesa ba conseil ba leçon malamu mais ba tout ba pirater bilo quoi ba bon pirater biloko bon so passer tout ça ba pièce na biso bezan ba tout musu ba koma koyiba ya ngayiba ki ateki en piraton ateki na ba prix mo bo ya gagner biso mo ba kolelo ko to gagner te donc critique peut to comment ba difficulté mo bo ndeti to tourner ba bo ba parler bo po ba peso parler et à moi passe or que tout le monde a bandé qu'on a biso ba Nigeria ba ndako ba tourner na ngo je crois ça ba ndako ba ministre na bango. Donc ba ministre ba pesi bango ba tourner biso aisément pas yo senga boy oh non te boy donc tous en amont ba difficulté maras donc moi aspect il y a cinéma théâtre na biso zo kita par rapport beaucoup en a idée moi bo jouer rôle moi boy que mutaza ministre motal aspect physique il a parlé ou jouer nango na aspect physique il y a rôle il y a incarnation il y a personnage ba pesi et au kokanate donc moi critique ezena ma belé bazolia biso ba idée na biso bazo pirater bazolia bambongo biso moto c'est l'autre ndeti ngandi na zabu o pièce to aussi lisa hein na titre à mon bonheur pièce to aussi ça mon bonheur ezali mais non to distribution pourquoi parce que distributeur azate. C'est ça les problèmes. Toko bandapé to distribuer en boye mutumo ba so meta cd mo azu qui a piraton na ndenge na ye akomote kango pe na kwene mo boye o biso tamsu to gagner te. Les mal les ande wana. Mais eza histoire mo ya bien, eza na conseil ya bien. Mutu o ya CP là. Pour za décider na histoire o. Mutu o ya CP là, c'est ça. Belé pe bazo tala biso en certain moment. Ou à mon qui non azana pour ça soutenir œuvre à tonton Hervé parce que nous voulons relater histoire j'ai vite compris que les histoire moko il y a bien thème mo est bien voilà quoi insérer en haut et c'est pas mon déjà koto ba mon a déjà image parce que balobaka télévision za radio té voilà c'est ça exacté que il faut payer sa bisoka ba million faut sanité yo ko na moi mo que moi aide des alara té faut payer ça mutu million payer ça mutu ce qui combien les dollars te ko edinga kana mo le mo muki wana et compléter nyonso wana ngamo pe na koza na 1 franc na sangisi na sali na bimisi et puis parce que ba tu ba déranger ngango à trop et loko ezanga ya moyen donc moyen financier exacté so ezala qui m'a déjà te distribuer en belé to tekeli ba fan parce que ils appiècement ba tu ba sepeler na moi trop. Donc c'est ça quoi. Non c'est nga na ba producteur atoza producteur mais au sungarana o batu et darana o batu. Donc pièce yango yo. Aider biso, salisa biso to distribuer en auto teka. Pour ba fan bazana besoin nango. Donc ils ont moi malamu makasi. Voilà. Ils ont moi malamu makasi ndenge tonton Hervé azo éclaircir biso. Je me rassure qu'il n'habite bande ko basé belé na simanangai réalisation redenga. Bah mais quand même que c'est présenté quand même moi combo na remerciement rapide pour tout l'examen rapide je sais pas si voilà donc to bandi awa na invité to banda awa Oui, c'est bon. Eza Anelka Ochudi, secrétaire du groupe Galaxy. Na pesi mote nanga na papa nanga George Nsodi. Elle na komingi papa et puis Joanna Bokenda. Parce que c'est big salutation yango wana. Na pesa conseil na bato yo. Bazama kwa le fundo na vie le fundo troté. Ko no Galaxy yango yo soutenir yango. Merci beaucoup. Merci. Comme on a Gypsy Pouté là. Naza chargé à répétition dans Galaxy. Na kana lo baba fan o balinga biso ba continuer kota la biso. Galaxy za pona bango to na posa na bino makasi. To yamba bino maboko fuma so bone singo ta la biso. Merci. Bon Clarisse Tikala. Naza DD de discipline adjoint
na pesi mbote na nga epai ya Charlie mwana putu epai ya papi Mbete epai ya mama Virginie Ngapo na pesi mbote na nga epai ya Christian de Modelo. Merci. Makomo na nga papa Elaka mwana ya bozui etake ya droit ya groupe Galaxy triple brassard okuta ayebi opa aboya aboyi naoni atani migolo tikana kwanza mutumbote mingi na mama na nga Ana Lesambo pe papa na nga Paul Kabongo pe na pesi mbote na Charlie Kumbi na bosanité Exil Banganga famille Banganga momba mbote ya trop pe na bos. Eh bien voilà, je crois que vous avez suivi l'intervention. Il y a artère au bas évolué dans la galaxie des tontons Hervé Lessaï. Voilà, nous continuons toujours cette émission avec Mike Lokambala. J'aimerais rapidement dire un grand merci à Adamo Kumbo, le seul patron de Katia Dubaï. Adamo Kumbo, merci. Le billet sur le voyage, il faut se bien naïe. Merci. Merci aussi à Jimmy Belaou, papa na Miradi Belaou. Alobi meti noir na kati ya Sudaf kana mingi tezo kita déjà Kenya wana mutao contrôler pena Kenya mikolo izayi yaza so zana nda kuna usomba nga botolio mutuka botolio voilà avant tout zonga na oki ba tonton mususu bata polémique bazawa ozana ba yento na kati ya bon et endroit puis et endroit et bi choqué baninga mususu président confirmé que Yandroazate bango so babana donc nalinga bango nyonso makasi nakabola te zate ke nalinga o makasi oyo nasala ndeti marke te moni bakamso ezala bongo poani amona ke aza penza na galaxie aza ko se compter ke mona ya galaxie yango etindi aloba bongo parce que ce pays qui est ma candidature comme ça on lui banda tam ça ngalo ba bongo te menga mo na ebi ke yandro azate na ebi bango nyonso bazabana na linga bango tout normal. Voilà, merci, nous sommes en train de cheminer vers la fin de notre émission. J'aimerais assez que nga non total la caméra doit annoncer bosenga ya yo na minute la galaxie bosenga na ngweza nini. Et puis na kombo ya Congo elengi mobimba parce qu'on a quand même des grands partenaires au Bata l'Arabiso au Basoutin Arabiso ndeti ba Alain Diang ou les rois de Chicago ndeti ba Jimmy Belaou bazo kayo bosenga ya la galaxie zani. Merci Mike Lokamba. Oh vraiment dans le banc avec série nyonso na longo appelle net na l'exata misu quoi. Bosenga na ngai groupe La Galaxie ils a vraiment na besoin ya ba partenaire ba sponsor ba producteur ya malamu tous en ba jeune Moussa les a bien tout ça Moussa la bien et ce que yé osa décider donc non senga vraiment na cœur motema na nga mobimba o ya mesana ko sunga ba groupe topé batu misusu tala peno kana biso tous en biso ba nouveau toyé na monde ngo sika bo aider biso bo zala décider so bo aider biso et ça la biso peut bien donc nazo senga vraiment s'il vous plaît na ba fan nyonso ya émission oyo na batu nyonso bazali banda na bi grand frère nanga moko azali banda maître Christian Bilo na kati ya Paris donc Christian Bilo na kati ya Paris ozolanda ngai ma grande sœur propre Ladi Kakesi la nada Kakesi na kati ya Luanda na bi ke so boyoki et ça bino bien bo aider des galaxies toza no ba jeune toza vraiment la besoin soutien na bino et ça biso bien biso mo to ko kate to me ka mpe ko sala oyo tokoki mais toko marate parce que moi ba moyezo zanga ndeti boye to sali pièce Cécile ba fan ba sengi ba CD mbongo bimisa ba CD zate donc so boye debiso eza vraiment bien makasi mingi na yebi ke nzamba otoucher mitema na bino nyonso batu onga na sengi bo fongola pe mitema na bino et puis bo aider biso donc et ça nga moi bien soki bo aider biso vraiment merci beaucoup vraiment c'est ça. À l'occasion puis sa numéro de contact oyo ils sont opérationnels la benga bazwa groupe bazwa yo moko ils s'appellent bandeko a bien parce que ta la rapport ba soutenir ndeti ba Fernando Tembo wana batala ba émission rapport ba soutenir suppose yo numéro de contact en tout cas non pe sa numéro de contact
eza 00 243 89 37 37 310 00 243 89 37 37 310. So obengi ozwanga moko tonton Hervé ou soit okomelinga na WhatsApp, okomelinga na Viber to solola. Donc numéro nga na salela yango na 00243 89 37 37 310. C'est ça vraiment numéro bobenga. Bo aider groupe eza non jeune. To anon ba jeune, to sa musala ba jeune, mayele ya ba jeune, nyonso ya ba jeune. Donc boza vraiment décidé. C'est ça, merci beaucoup. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Quant à moi, je dis un grand merci à tous ces grands partenaires qui nous ont suivis. Bien sûr, à commencer par Alain Django, le roi de Chicago. Le bilan a belle là, Alain Django, le roi de Chicago. Voilà, merci. Mais maman, na batata, bande on a vu ça. Battement, on a mon boboy qui va t'inquiéter ça, ouais. Boké va bozora ba crédit, hein. Mais oh, aboy qui bande libanda, a osama coller moi des chiffres. Bazan bangote. Non, ezaki bazandete donc ezaki bazati bana bactère bazali hein bangotu baza na muta ko sepia na fan na ye na tete ke sepia na oyote ngapeta mususu mutu ezate ke mutu nza linga bato ata mususu mutu musakota ninga pe na sepia na na yete mususu pa kota na sepia na ye mais so sepia na tete mususu ko sepia na moko mais na sima na ngai so bengi ngai oyebisina ke non acteur wana be actrice wana. Non, so anangai boza ndinga malam bon disons ndinga misa mabete. Voilà, merci, nous sommes arrivés à la fin. Merci na Fernando Tembo, merci na Zola de la Cruz. Yo pe no soutenir ba faire aboyer kota masolo oyo zaina moi envoiement depuis Belgique balobi ozoli ambongo parce que ozala ranango parce que là la ranambongo. Là la ranambongo. Merci aussi na Cyril Kina Fuma Bitendi Simon Kimbango et Lamba, et pourquoi pas de penser comme ça na Loris la Congolie à Malolo. On est ensemble avec toi. Pourquoi pas aussi na Kwaribi kwa Kamotema Angèle Mbumba très fort na Kati Australie wana, et pourquoi pas na Doudou bienvenue Zakodo le Baramoto Binzambé Australie, autrement dit mais c'est propre. Et je dis comme ça un clin d'œil spécial na Christelle Blanchot Nzambé à taille. Merci aussi na Bandekoto Batali Biso, en tout cas ils avaient vraiment plaisir yanga yakoyamba président tonton Hervé ou afandi awa na groupe La Galaxie na Bandekoto bazaki na simana biso, en tout cas vraiment na CPL na bino makasi. OK. To comme la biso na suka na lingi aussi ça na moi remerciement et pour au rappeler bato bosenga na yo mingi ngwana vraiment ekita ngozolo babo ezo salanga moi passe mais ezo salanga pe moi isenga parce que na yebi lobby remercier mais vraiment mingité. Premièrement d'abord on appelle si merci dans le seul unique Dieu créateur, c'est lui qui m'a créé à son image. Donc Nzambe vraiment un grand merci nan Nzambe ozo sala ke musale ki mala moi ozo sala ke te tonton Hervé pas à la moi hein moi boindinga zabo. Et puis un grand merci na maman Kulutu na ngwaza na France, maman Julienne hein na bana tout ba Joël na mobile na yo na pesi bino merci à trop maître Christian Bilo mingi ndeyo maître Christian Bilo mingi ndeyo. Et puis un grand merci na Diogo Munene ya mboka na biso lelo mbela beta un grand merci na maman Virginie Ngampo hein babi ma desu ya bana maman Virginie Ngampo la chic dame maman azala tous les temps na bana hein maman atika bana te na passe na bisengo azala toujours na biso so boko meta misa tout 4 et sanga moi bien hein maman Virginie Ngampo vraiment merci na yo Mike Lokamba pour l'occasion oyo ndingo ya mbinga na émission na yo, un grand merci na yo et merci na ba fan nyonso, merci na public nyonso ya Poto ya Londres ya Paris ya wapi donc Luanda partout Angola Angleterre Allemagne donc partout mikil mobima o ba Holanda biso na ba ona yebi na ba ona yebite. En tout cas vraiment na remercier bino na temps o boleki si pour Holanda biso et salinga moi bien makasi et des lisungi na ngezara ke donc bosenga na ngai quoi ezara ke bosunga nde biso boye dende biso poto évoluer bien tous en ba jeune to sala maramba malamu
to sepelisa mokili po kini déjà et confirmé nango biso etikali nango kaka moi mike kuna libanda pesa malamu. Moi rappelle à numéro 089 37 37 310 00243 89 37 37 310, c'est ça vraiment. Merci beaucoup. Voilà, tout est bien qui finit bien, on peut se lever. Voilà, merci, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci. Merci Kumote Mayago Belisha, la première dame de Lausanne. Balobi, Nazarina Dubaï Wana. A confirmé que vous apprenez la première dame de Lausanne. Parce que tu as à chaque fois. Merci. Na Jean-Pi Mongwele depuis Dubaï. Pourquoi pas. Na Trimen Mimpia. Dollar Rouge, ainsi que le patron de tous les patrons, Adam Okumbo, Adam's Business. Quant à moi, je vous retrouve déjà à la semaine prochaine pour un nouveau numéro, mais sans oublier la grande équipe technique qui est bien sûr chapeautée par Tracy Pro, la même magique, et pourquoi pas Michael Badjinde derrière la caméra. Merci, on se retrouve. indi tozala kati ya bureau ya Congo leng masolo eza ndeni vedi tozala biso ba sponsor tozosala ka publicité pour na sponsor na biso babi derrière grâce mbizi Congo leng qui est derrière Congo leng qui est derrière grâce mbizi c'est ce mot masolo ngo vedi ba maître Maurice pe bakotango ba Eric Mande pe bakoti masolo ngo balobi boss de boss moi Mirajab vedi Congo leng mobima na Paris tozosala promotion balobi moi mi caps donc on a ibisi bino ba congolais. Na c'est nos Congolais des Congolais na biso no Kenya pe la mokina masolo ngo ba Kenya pe ba mabe donc tozana maman agence ya danger yo kumba na Jaguar ti na no matano Jaguar ti oyo ka ngoka na sango oyo ka simbizi la sexa kuna auditete etali oyo ka na sango na minute oyo moi mi caps limited ya moi Mirajabu tous les Congolais vous en avez besoin kumba kara danger agence assure moi Mirajabu balobi Jaguar ezalié ezalié petit tété ezalié hélicoptère ezalié avion ezalié babem VP ezalié range ezalié on doit écouter là na moi Mika